na yo sasa yo. Na lelo kaka pona bocho bana misatu. Combien nous manquons na respect facilement. Sasa. Oyebi nga bina ta mando ya tournage na nga ya théâtre. Ozo ya tournage mo basi ba uti poto. Bazo craquer nga. Et puis bazo le na boka bango na misu yo ozaka pembeni wana oli on déplacer te. Comme si bocho ba misatu manquer nga respect. Na manquer yo ko sangilo te ngape na baye yo. Ngape na baye yo muku to yebi nga ti olingi nga mibala danser ba otele misanga. Elongia kalo yebi tongo yena ba répétition na biso kuna oyebi mituka boni bande oyo otele misanga. Oyebi mibala poto kutu ba landa nga yo muku to komi mama boyete fotika. Lelo nga komi mabepa na yo. Na le bien. Na bien sasa. Moni ba concert mino mi ya dans wando bina wana. Wando bina pe bien te. Wando bina pe bien te. Bongo landela nga. Olingela nga wa. C'est pas bolinga ba star balinga nga na sala théâtre yo bi wa danseuse olinga mankinga respect. Na manqué pour sangelote. Papa Jiklunjili na Paris, ba jiri singanga manjang, papa na Isaac. Bazo uta poto mina boye, bazo yapte elonga kala. Wa star nenga comédie. Nenga comédien. Ali, boka bato. Yo za so boka ba. Na baye yo. Na sala pour me rebo ye, nzambe la oye re nini nga na sala na kiko linga mobali lo kwa yo. Nzambe berera vie. Sasa, toki na justice, divorce. Oui, faut nga na na bala yo pena également. Justice ebinga bien. Oyoki l'état ebinga. Nga senta yo te, nga na bala kayo. Boso balanga se m'fou na lembi na nga et ça fait le quoi nga pe na vandi na nga na lembi na nga na be longia kala balo yo na ngo lisute. Divorce. Ça. Divorce na yo. Divorce na yo. Longia comment nga mia so na telemi bo na ngo yeba kinana 3 bana. Yebisanga. Nana oyeba songa na lati na nga na bimi na nga nongo yeba kina bota 3 bana. Quand tu viens na na Paris quand tu Janifa ya ça les geste na téléphone kaka. Oh boy, o so pele ko tamba na kote. O mo sanding ni oda sandeni. Na se sanding ni ndoki na bayeyo o bota. Yo ndoki ya mobile. OK na justice. Wandoki ya mobile rera fi fa auto sala. OK, na kanga ndako na ndimo na. Na fanda na kata biso na kota. Nga na danseuse reconnue na mboko yo tilanga minene longia kalo se loko te papa o se loko te banda lelo ti lobioki na kota enda kuna biso mbali justice to que na justice to kota za te winga pe na boya ngote non changer bilamba te na kekabo justice to kendaki renda ko isa biso mibale oki kasi yimdo akikata makambo te tala bana ozanda kwa bana bakolisa je m'en fous de ça je m'en fous bana bakolisa na biso donc justice bakata bakamone sili muto akota te ngala kanga kuna ngana biso sasa ndakuna biso mibale tem faux dans ces eaux yo dans ces eaux bongo yozani yo loko te bongo yozani comédien fuati ok na comédien fuati oui fuati on ngai yo na lobby su ya fuati na bande salomo sala to betanga betanga na posa na posa na moté na mona on trona lembi yango na posa na moté allez justice toqué tala soki na bourg na posa na ngana vandi sao comme si na baye on tout toqué donc justice parce que ngape na baye allez toqué non zo saki kozo saki toqué kaboy aza mwasi oyo ya likango na sentate nini te aza mwasi oyo na bali officiellement en tant que yumo l'état mokonzi mo mbali basekaka ete po lobi no ebite po mingi to no sa mo théâtre babala te muko na bala babi aye okoka na isa ona okoka koza la star izate ke obala tete ngana bala ka mona mwasi oyo na baye ya grave na pe na baye impoli moko ya grave en tant que yo andaki kobina danseuse comme si tolingana bolingo basta est-ce que vous savez pose nani dignité mobile ya ona soya na ba grand frère nanga apna ni Apollo Tumba na soya nande ko nanga Jan Asanga asala kana na maison mo na ville kuna papi pububi man business papi pubu man business abi nanga ke elonga kala suka eloko esimba te anteki nga musana nzambe na papa Jacques batikaka yango na bi mokonzi mwasi oyo pa na bino eloko nga memi awa divorce na baye mwana mwasi oyo tumote na baye ko loba bo mote funa pe na baye yo le pomesa nini yi azwa bana mibale abokola bango nga nazwa mwana moko na bokola ye na ndeni c'est fini ya mwana est-ce que makambo lobo maman uza la justice attention on beta ngati lo nyaka beta ngati
Tu as payé l'État. Oh, lien, non, non, non. Osa elote. Osa langue elote. Yo no zo bana mi balenga no zo papa. Chef. Osa papa limbi sanga na ko to na l'État. Ngana zo bana mi balenga. Mona moko Nena zo moko. Yo, tata. Yo le bi kombunan. Elunga kala tonton. Yo kombunan. Sasa. Papa ilunga kala na mama sasa. Bubana na ki buyeki awa na commune to adopter ki bino buba. Bubala. Lelo be buye na justice papa makamu ne solobi taki na commune yango. Azo ba mi balé. Olobi ke ule mama silence. Mama oh. Ta. Na ko kutia pe na kasho bakangi. Ocha yeko. This one you kusema this is Sony. Ndoki boy. Etangi tata makama lobi lunyakara lobi alembi yo abaye yo asengi divorce yango lobi. Divorce. Tumuti pa misatu. Azo mi balé. Mwana liboso kombo na yenani. Kombo na ye Dan Asanga. Dan Asanga. Diane Asanga. Ya mi balé. Jiklo Njili. Jiklo Njili. Azana ajini. Yes, an ajini. Not now. Elle a 20 ans. Aza 20 ans. Jiklo Njili 20 ans. Ya mi satu. Pasi Tumba. Pasi Tumba. Azana ajini. Yes, an ajini. Elle a 10 ans papa. Elle a 10 ans. Pasi Tumba. Pasi. Na aja bana ne mon papa azo yeba tati. Ça dépend au pesinga. Ya dépend fona garder na mutuna. Non, tout ça ka divorce pardon. Narobi boy. Mais s'il Missia a eu tout divorcé out. Union européenne a eu tout divorcé out. Na Joe M Kamukwaya a eu tout divorcé out. Lugura bini bosegi divorce makamune solo yibata na yoki et comme tout de maman. À vous la parole. Au cours de justice, de divorce de messieurs Ilungi Akala Tonton et ça, après ça qui vient au temps, Boukindi, tout ça la réconciliation. Philo Mukwaya, Mutema ya Bivens de Moyo, Babutu Kabona. Mathieu Mukundi a beaucoup de divorce. Valvani Daniel Nukod, c'est le divorce. Rikingo il m'a tampon, c'est le divorce. Au cours de Lilou, John Mukwaya, MK, na Patrick Ango, Bayebi Lilou, conclusion ni Bouzou. Mukonzi, merci pour la parole. Nous passons la parole. Tobimi libanda kuna toyokani tosoli par rapport que ne tolobaki ke yazo debana o soti ngana zo debana yazo moko mini mais tosololi to discuter pendant ko to zitamle to discuter mais conclusion to zinini neza boye to bota susu mwana moko comme si madame Misatu to bota mwana moko bakoma 4 ce qui m'a na tuboti akoli après yango tozungi suawa to kabwana po yazo mi balé ngafina sanini nazo mi balé les pommes ne yango na l'autre solo ne yango na photo zonga susu to bota to ma dede ba kuma 4 yazo ya mi balé ngafina zo mi balé et l'autre zo kaninde yango na papa ngafina ndimi na pour na roza charge ba mi balé te et on a ndimi to baksaka mwana moko et ça la 4 pour to kabula dede. Pour moi si on a la balaki ye aza danseuse ngana comédien to bato balani bolingo basta
tobalandaki. nalobi boyebi ke boza na justice Bongo na boyango. donc conclusion bokizwa ke bubakisa mwana moko bakuma 4 hein? Oui. Comme ça bukabula dede donc ceux qui bana bakomi mibale donc ceux qui yoboti 4 ban ya zui D ya pas zui D nde vous divorcez On a compris divorce ya pire. Ya sir. Divorce na sir ya mwana. Divorce na sir wana sans problème. signa Est-ce qu'on a signé ni? signa ku Na kuma nini papa? comment que tuzubuta mwana moko lukuna tuzana 3 bana tuzunga sina komi tuzana 3 bana buzubuta mwana moko ikuka 4 po bukabula dede signa ndokio Yo makokoma kuma ukala. frère makamu nizukuma zukuma iye zo matela zo matela Papa kasi yango asi. mama signé merci au cours audience ya baklient oyo bazalaki lelo na parlement na dreaming tuyokani na mokolo ya lelo itaki matia mukuna filo mukwaya mutema ya Bivens Demo Darke Mukuya Patrick Ango Joe MK Mukuya AG Kamande. Au cours ya audience ya lelo Monsieur Ilungi Yakala tonton Oui. na madame Isasia bayukani na divorce na bango lukula bazalaki na 3 bana ifu babakisa mwana moko bongo Oui. pubuka bula 2 bana 10 bana Ouais. audience élevée di bembe mama na bino Ya mama no moko mokonzi. Boni boyeko.